Matondo mingi peuple congolais oyo nana mwana mongala mwana Équateur soki bomoni nga na ye lisusu beseki likambo ezali que toza na matanga na ngambo na biso mosusu côté oyo babengi bango ba résistant un grand diaspora auti kotika biso papa Ngbanda Honoré Ngbanda oyo azalaki ex-conseiller ya président na biso Mobutu na kati na Zaire lelo oyo atiki biso askei na epai ya nkolo ake kopema liwaya papa na biso Honoré Ngbanda vraiment ekwe lokola kake to satandaki nango te parce que toyoki ata maladie te toyoki ata rumeur te kasi na mbala moko du coup papa bazopesa biso sango ke non monsieur Honoré Ngbanda azate o babengaki na kombo ya Terminator akufaka te lelo oyo azate lelo oyo to luki po tozwa motu moko na kati ya barésistant tokozwa monsieur RL apupoli mpe afungoli parenthèse moko esalinga malili na nzoto vraiment bolanda monsieur RL ndenge alobi na micro ya Nana Ngombe mona mongala en plus to beti lisolo ya a expliquer pourquoi général John Numbi na monsieur Kalev bazomona te baza wapi rumeur ezobimake no baza na ambassade ya Tanzanie toyoka monsieur RL ndenge apupoli un grand résistant obabunda azalaki na papa Ngbanda kobeta na nzoto azalaki na président Fachi Beton na kati na Belgique bunda lelo o akoma kondima président Fachi vraiment président Fachi azosala makambo malamu bolanda monsieur RL ndenge apopoli na micro ya Nana Ngombe papa nazo benga un grand résistant oyo abunda vraiment na papa Ngbanda wana tozobenga ye po ameka koexplike biso liwa ya papa Ngbanda akufi na nini pe Honoré Ngbanda moto toyebaki moto makasi Terminator asala trop na Mobutu oyo babengaki koya Afrique mobimba lelo oyo papa Honoré Ngbanda aza te toza na grand résistant na biso aline allo papa allo bonjour papa. Oui, bonjour. Papa la biso, toyebi bino boza na dei kuna na nini na bino na groupe na bino ndenge bobengaka résistant. Maintenant toyoki ke no papa Honoré Ngbanda o azalaki conseiller privé na kati ya gouvernement ya Mobutu ex-président la biso ya Zaire. Lelo toyoki ye azate toyoki akufi liwa moko ya briske sango yango eza ndenge nini mekana kolimbola peuple congolais bamekana koyoka pe comprendre papa Honoré Ngbanda akufi na nini. Merci maman Ngombe Nana na ko répondre yo boye c'est vrai papa Honoré Ngbanda asilaki kotika biso anda lobi et à son âme. Et on souhaiter mes condoléances à toute la famille de Papa Ngbanda. Jambo. Nakoloba pona liwa na ye boye. Papa akolaki déjà. Webi nzoto eza nzoto. Tokoki koloba nyonso mais nzoto eza nzoto. Papa akolaki azalaki mwana nzoto ezalaki mwana malamu lisusu te azalaki nzoto makasi me azalaki mwana maladi nde esalaki ke akendaki na mboka kosoigne nzoto na ye place oyo ye azwaka batraitement na ye nde esalamaki bongo me tobosana oyo ye atikeli biso te komba oyo ye atikeli biso alobaki ye moko boye alobaki azosala mosala oyo azosala eza mpona kotikela bakoko mpe bana oyo ye bana mpe bakoko oyo ye bakoya nsima bakuta mboka na nzela
combat oyo atikeli biso yango totika combat wana te to continue kaka na combat na biso place tozali. Papa Nganda asali mingi qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a été, il restera toujours le même dans notre thème à Nabiso. Un phénomène qui a marqué l'histoire la carte na mboka na Congo. Donc Tokorobo Sanakaye jamais na motema na biso. Donc asali mingi na kati na Congo a tomboli résistance. Yé muta tomboli résistance pena makasi na kati na mboka wana. Ofungola biso mayele na kotelema na koloba asali mingi tokoki kobosa na ye te. Kobosa na papa wana te. Lit na ye yango yo biso totikali nango. Bolimbisi papa, bolimbisi moke. Toyoki papa Honoré Mbanda akufi na Maroc. Mais papa Honoré Mbanda zalaka na biso. Ya fanda na biso na poto. Tolobake ba docteur a poto baza makasi te ye fois que le Maroc pour que kozwa traitement ou bien comment. Parce que tout monde a kakutu papnani yo kengo adondo alongwaka Kinshasa kuna ayekozwa traitement na Italie. Soki ka nzoto koko so mukaya na zui avion mbango na Italie. Tozomona ba ministre banani tout bazoya boni ye atika poto akende kozwa traitement na Maroc. Ozomona teke za flou na sika wana akufa. Mama ngombe na koyebisa yo boye. Oyebi Papa Nganda azali mutu ya renseignement makasi, azalaki mutu ya renseignement makasi na kati na mboka na biso na Congo, asalaki na ba grande personnalité na kati na Afrique wana. Ayebi makambo ebele à part Mobutu abanaye pe kosala na bato misusu na libanda ya Afrique wana. Donc ayebi makambo ebele kolanda kokokisa ye te ta mosusu na bato misusu te. Parce que yé na kati ya renseignement bazali batu oyo bayebi akoki kozwa akoko yeba non akoko salisa nzoto na ye awa mais soki ye alingaki kolandela place oyo ye alingaki ayebaki ntina nini abanaki kosala bongo ayebaki ntina nini akosala bongo liwa ezali mpona moto nyonso tu liwa ezali kaka mpona mikolo te ezali mpona bana mpe kaka te ezali mpona moto nyonso. Donc ndenge akendaki kuna akendaki kuna mpona akufa te parce que azali ba médecin na ye eza ba médecin na ye bazalaka kuna. Donc aza mutu oyo atambolaka na bokebi na nzoto na ye mais mokolo na ye ekokaki mokolo wana tokumisa kaka nzambe lokola ye moko mpe azalaki moto oyo abandaki kosalela nzambe tokumisa kaka nzambe parce que azali motu oyo asalaki mingi na kati ya mboka. Parce que papa nangai, parce que awa na poto tozoyoka keno batu nyonso tu oyo basala la Mobutu. Molimo ya Mobutu ezobenda bango toujours na Maroc, il faut bakende kokufa na Maroc. Poto moni au moins 2 ou 3 personnes mobimba bakendaki na Maroc, bakufi na Maroc, moi kotanga bakombo kinkilezate pe atona ndenge bati pemi na baona kinya. Donc mona susu na conseiller na Honoré Mbanda. Akele tu na Maroc, aketika le susu ka kuna teke bango ezalaki eloko moko basangisaki mpo bazala esika moko komo. Ngombe na koyebisa yo kolanda makambo ya bazairois te bakongolais te ndenge bazalaka. Nous les Africains tozala ba makambo susu biso tokota bango biso moko. Tokolobaka ba makambo oyo eza toloba ba makambo oyo ezali mokili eyoka biso na ndenge ya mentalité na biso batu misusu bazanga bazo créer ba biloko misusu eza mawa. Papa Nganda aza na médecin na ye aza moto ba renseignement aza moto ayebi ntina nini bana osala bongo. Tokotia entre parenthèses mpona Papa Nganda, tokotia entre parenthèses mpona likambo oyo ezali mpona ye. Ye aza moto ya renseignement nde nalobela uti kolobela kala te awa. Oyebi na kati ya Europe awa
na koloba na yo même na Europe pe même na bamboka oyo ya pembeni na biso babandaki koluka mutu ya papa wana depuis longtemps bota matoi makambo mutu ya papa wana depuis longtemps bato ebele baluna bazalaki azoloba bozoyoka balobi babandaki koluka pokoso nde balobaka na lingala yaki mwana mobulu mais nalobi bongo te mais ekoki mpe kozala baluki ye na ndenge mosusu ti baye kozwa ye nde nakokoloba Zaïrois akanisa te ndenge azokanisa wana omona congolais akanisa te ndenge azokanisa bongo papa na biso résistant toza na likambo mosusu oyo ekwei na kati na Congo kuna toyoki papa na biso John Numbi bango na Caleb baza te basali fuite de Mahomet toyoki bango bake batama na ambassade ya Tanzanie likambo yango eza boni likambo oyo ezosala lisusu somo tobandi komituna omoni mama ngombe na koyebisa yo lisusu mpo ya motunano oyo ya John Numbi na Caleb mama ezali pasi mpe ezali mawa nakopesa maloba oyo na bakonzi na mboka oyo bazali lelo soki vraiment batiki nalobaki liboso na motuna anga liboso nalobaki na yo bazotika bango bakima bokoyoka bango nyonso tu babimi nalobaka liboso na bibotiki baoyo misusu babimi baoyo nsima mpe bakobima mpe kaka lelo oyo tokomi nango lelo John Numbi akimi John Numbi fale azala wana fale bazwa ye parce que azali monteur bali bato oyo basalaki na Kabila basalaki na Joseph baza na barenseignement oyo ezali ya makafu oyo ezali mpenza ke bakokaki kobima te na kati ya mboka wana renseignement ya président Félix ezosala nini na kati ya mboka wana ezali triste ezali mawa tokofanda bongo ndenge nini moto soki asali mabe il faut aleka na mbano na ye so mbano ezali te bamisusu batikali bakosala kaka ndenge moko lelo oyo John Numbi akei Caleb oyo azalaki mpe na bango wana azali motu abanda kosala na renseignement lui aussi il est parti mais tokoyoka azali so na mboka moko soki na nde booloba na ambassade to aza na bamboka moko bakontalie na biso kuna mais soki eza bongo ye chef de l'état azali président ya union africaine apesa mbano na bato na ye bakonja mboka oyo bato wana bazali bazongisa bango na kati ya Congo parce que bango basali makambo basali na kati ya Congo bato bakufi baliwa ya bazani baliwa ya bato ebele bakufi wana nyonso tu makila ya bato wana ekoloba eloko moko te mosala oyo biso tosalaki awa tosalaki tobanda kosala bamarshe awa tobanda kosala bamarshe mpona makambo oyo ebandaki koleka liboso mais lelo soki motu wana lelo oyo akei renseignement ya président Félix ezosala nini ezosala nini papa président alobaki ke basoda oyo basalaki wana bazosala nini bazokengela nani parce que namonaki na ndako ya John Numbi to na ndako ya Caleb namoni basoda bazalaki wana bazingaki basoda wana bazaki osala nini wana soki bato wana babimi omoni ke lelo tozomona yango kaka bongo bayebango ke président oyo azalaki liboso naza koyebisa bino ke aza kose prepare mpe na lolenge na bato na ye wana nde baza kobimabima wana tomoni monsieur RN ndenge alobi merci